Oui, salut les gars, c'est votre humble serviteur Mayo Gino de Boomdes TV. Alors, tu es le sous pour nous Sabino, ma place de Bandaï Kotanga, ma classe au biso de Bandaï Kotanga. Alors, ils allaient pour la présentation pour la Koloba que non, vraiment, la situation de Bamboga na biso est vraiment catastrophique. Alors, que l'autorité peut pas assumer la responsabilité dans Bambo en tant que Bamikodi parce que Bana Bazotanga, la place Moko, ils allaient quitter côté. Alors, dans la Sabino, un peu extrait, où il y a la classe biso totanya en tant que Toye, dans Bamboga Papaya. Alors, Toye de Kouti, la place Moka Kotanga, vraiment très soin propre, vraiment, ils sont impeccables. Kotanga peut vraiment matière, ils ont kota nandenge pinza longo bani. Alors, botala dans la Sabino, moi reportage kaka muke dans la Sabino ba salle de classe ndenge zalaki. Tozalaki na classe mosusu kuna izalaki na C. Alors, si vous êtes dans le deuxième étage, dans la Sabino, il y a deuxième étage, ça dépend du niveau de la classe ikendaka. Alors, suivez, après, on va revenir. So, tout d'abord, dans la deuxième classe, la première classe, c'est la deuxième, pour la binomoko, ndenge ezali. Le tableau est kitoko, kiti propre, le computer, ezali kaka salle de classe. Alors, computer, il y a professeur ezawana, tout ça na projecteur, ce qui est courant eza ninité. Alors, le projecteur, on est ko multiplier, il y a capacité à nini que voltage est mata. Alors tout ça n'a pas pareil ce qui par exemple courant linko katana izana balamoko et comme automatique pour que éclairer salle. Alors et qu'on a molilité tant que parce que bambo na biso ce qui courant et makamunyo sope et baby. Alors tandis que ma place tozotanga awa izali mboka ya bapaya etala botala ndenge situation totangaka ezalaka vraiment eza très kitoko. Alors so na bamboka na biso bana bakomi na système ya boye vraiment comment mwana koyi kozanga na école bien comment mwana koyi kozala mayele te. Alors c'est ça o ezali deuxième niveau tozokende na troisième niveau. Merci. Salut les gars, na lingana loba moke bomoni o ezali salle de classe ya biso awa na kati ya mboka na biso oyo salle de classe moni computer omoni bakiti oyo ezali ke tango yo vandi ozaka yo moko seke oza yo moko sikoyo eloko mona oyebisa bino tango oza na bakiti ya boye omoni oza na bakiti ya boye siko ndenge nini moto akoki kotriche seke bapesi moto na moto avanda na kiti na ye sikoyo awa sikoyo eza boye omoni awa batie boye ovandi boye yebisangana ntango ovandi na kiti na yo mosusu avandi wana. Alors comment moto akoki kotriche mais nazokanisa susu eloko na lobi bongo parce que nakanisi ntango tozalaka na tozotanga susu tokomona bovandi na baban oyo tobandaki kovanda moto akoki kotriche mpenza bien omona avandi azotala papier ya moninga mais sikoyo ntango yo ovandi na place ya boye est-ce que okoki kotriche opesanga réponse naozela baréponse na bino mpo nayeba soki ndenge nini okoki kotriche tant que ovandi na bakiti ya boye. Merci. Bon, à tout à l'heure. Sikoyo naolakisa bino salle na biso ya bacomputer omoni koyo naolakisa bino oyo eza salle na biso ya computer soki neti eloko moko ya koutilize computer neti koprogramme kosala banini eza nde sala computer yango eza mpe na nini nango awa soki bosilisi alors eza kaka so awa tokomi ezali bibliothèque soki omoni ke non kuna bosilisi classe koki koyawa na librairie bon eza neti bon librairie toloba. Alors koki kobanda kozwa balivre otanga na yo okoki mpe kosala badevoir na yo awa ezali kaka bibliothèque. Alors bomoni bacondition baninga basala na mboka na bamboka na bango. Alors tolingaki ke soki tosali mpe eloko ya boye na Afrique alors ekozala mabe. Alors c'est un peu ça tolinga tolakisa bino eza na bacomputer bibliothèque okoki koluka balivre na kati ya nini
kati ya computer. Alors ozwa nyonso oyo olingi oza nango intérêt soki vraiment ozoluka mpona ke otanga. Alors c'est ça. Sikoyo oyo eza salle de réunion na biso. Tant tobandaki kotanga oyo eza salle de réunion na biso. Soki réunion baye na bino awa alors bovandi sikoyo bosali réunion na bino oyo aza na question à poser. Ozomona oyo eza salle de réunion. Bon soki neti boza na repos bokoki mpe boye bovandi mpe awa. Ozomona c'est ça que on veut comme ça que mboka na biso mpe koma boye to koka ko améliorer système ya bana na biso la future ya bana na biso na bakoko na biso. Alors ekozala kitoko soki tosali eloko moko ya boye. Awa sikoyo ezali place okoki kolia. Soki osilisi kotanga osilisi kotanga na bibliothèque ou bien na librairie, alors okoki koya awa obandi na yo obandi kolia. Soki batielaka bato biloko wana, alors soki olingi ke oliaka na yo na école okoki mpe kofuta na yo par mois. Alors osali neti abonnement ozwi abonnement, alors okomi kolia à partir à l'école. So le na yo awa na ndako soki kolia te, soki ole otondi na yo alors ke na ndako kaka kolala. Siko koya mpe awa ozosakana na yo oluki ba programme mosusu, alors okomi kotala na computer. Soki omoni ke oza na babiloko na yo omemaki biloko no ya ndako okoki mpe kolia awa otie yango awa nde okoki kolia otie na congélateur na yo place na yo oluki place otie neti wana batiaki biloko na bango omoni, alors bakoya na ntongo bakolia yango. C'est ça tozolakisa bino te ke mpona kaka mpona kolakisa microvel eza wana yango wana. Alors basani ya salite yaka moto ayaka kosukola yango na ntongo, machine mpe eza wana ezosala te me bakotia yango na ntongo. Ozomona c'est un peu ça mpona koencourager vraiment bakonzi na biso ke basala mpe biloko boye kozala kitoko mingi. Merci. Ah oui, bauti olanda mwa extrait ya présentation ya salle de classe na biso oyo na bamboka oyo tozali oyo tobandaki kotanga bacondition moko ya kitoko. Alors soki yo moko oressure te c'est que oza na mayele te. Alors nyonso ezalaki nango en ordre, okoki koutiliser computer, bibliothèque, soki librairie eza wana okoki kotanga banini nyonso oyo olingi, balivre eza nango, bavideo banini. Soki omoniki mayele no esuki na nzela, alors osali na yo profession na yo, alors oluki musala na yo bandi kosala. Soki olingi no kotanga te na mboka poto lobake yo moko oza no mayele te olingi na yo kosala te. Alors c'est ça, je voudrais seulement vous éclaircir un peu. Bon, vous tu mon merci. Bon, à la prochaine. Ciao, ciao. Ce soir, kakayonangai, misuna misu tokuta. Hey, don't forget to subscribe to Maya Gino de Bundas TV.